Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Ah eza yoyinda. Na rappelé bino que nga naza warrior te, naza kofifi te, naza soki gaulois te. Nga nasalaka analyse. Mama ona banda okipango vraiment te. En tout cas na banda okipango te. Si na yo olanda mama Congo. Ndi na yo s'intéresser na sortie ya Nana Boduga. Il paraît que ba warrior batombokeli bureau. Pourquoi est-ce que bamemaki ba chroniqueur misusu na poto à cause ya makambo bimi na nsima ya Grâce Temo. Nana Boduga bimaki alobi a expliqué alobi ba warrior bopesa kutu ata foti kaka na biro te bino mpe bosengaki mutu nyonso oyo alobela afali aya poto siko mama Congo aye kodéfendre Grâce Temo na ndenge nini. Il paraît nga namoni namoni en tout cas natikali omona te place Grâce Temo asengi pardon natikali komona te eloka namoni Grâce Temo adefiaki Edi bino mwa boyebi aza attaché de presse ya nani aza chef ya nini aza attaché de presse Edi Badiata aza attaché de presse ya Fali. Donc ce qui veut dire que ce qui likambe bimi na monoko ya Edi directement on voit Fali. Mais tout le monde qui Grâce Temo a défié qui est pour dire que fallait atikali kolobate kataye. Parce que Edi Badiata alobaki kataye. Et mpona mama Congo déjà mobile ya sa lobaki. Pourquoi est-ce que nana aye lisusu koloba? Alobi makambo ebele na kati wana amatiaki mwa 2-3 personnes. Abimisi makambo ebele oyo bino nanga mpe todécouvrir. Parce que ngai nakobanda te koloba il faut natikela bino boyoka ngo na matoyi na bino ngo ke bibi na monoko na nga te bibi na monoko ya mama Congo alobi vraiment. Elo monsieur sexy nga mama Congo alobi akanisaka bagola mutu bazala na problème français. Nzoka na quelques warriors be bana problème français po makambo mususu oyo ba chroniqueur mususu balobaka na français on dirait complicable. Mama Congo atuni question moko bien alobi ba warrior bo kontaka na fio komoni kutu nani camarade ya Karim Mokonzi wakenda Dubai abosani kombo na ye nene ya kelokelo bo kontaka na ye te alobi bomituna ye question te ndenge nini makambo na bino ekomaka nano epa nene ya c'est que parmi bato wana eza na bainfiltré onene ya makambo nyonso alobaka ezala mpe ka lokuta te alobi makambo ebele boyebi ka mama Congo ti soki aza na information ndenge ayaka koloba basala analyse moko bien quelque part bakutani na Nana Boduga ndenge alobi ke non bawarrior mpe baa na part ya responsabilité na makambo ekomi mais lo mona sepeli na mama Congo makambo alobi eza na makambo mosusu il falaki pa ekoma na réseaux sociaux. Le bureau a mal géré cette affaire de Grâce Temo parce que et détruire image makasi ya Fali. Apesi kutu exemple alobi pourquoi est-ce que tant on fait regola bakanga ki bato ebele bazalaki na information sur te même place azalaki internet même likambango exactement c'était quoi au bakangela ki. Ce n'est pas que son bureau ne connaissait pas le problème. Son bureau connaissait très bien le problème. C'est que ils n'ont pas voulu exposer ces problèmes-là au public, au risque de dénigrer Star Nabango Ferregola.
alobi erreur à makasi oyo bureau ya fali esali ezali ko exposer problème wana ebima na réseaux sociaux soit disant que grâce temo aza traître likambo te toboyi te ki aza traître mais ebimi na réseaux sociaux ndenge nini parce que likambo wana eza ko inclure fali na kati ozemi o abimaka na ba danseuse abimaka pe na ba chroniqueuse tout ça là ça ternit d'abord l'image de Fallu lui-même et puis ça ternit l'image de sa femme et puis il y a na réseaux sociaux ndenge nini pona mama Congo bureau ya Fali Ipupa ezali à revoir parce que normalement en tout cas na se coller vraiment na idée na normalement eloko wana efalaki pas il y a na réseaux sociaux toyoka ngo na basango mais toyeba nanu du début jusqu'à la fin ya makambo te mal entouré azongi ka na situation na mal entouré quelque part pe ba warrior baza na raison na bango mais nana boduka lobi bino pe ba warrior boza pe na responsabilité pour bino nde bosengaki bato wana tona likambo tout abordir. Alors na otiela bino vidéo wana ya mama Congo en tout cas ça l'analyse na ndenge na apesi ba information ndenge ni wana na meki ka osela bino moi résumé bukie na article nous que bolanda mama Congo yé mo ndenga zoloba bon tikela nga ba commentaire na se nga na za lokwa arbitre ce côté ba lobby na tie commentaire ce côté ba lobby na tie commentaire je n'ai pas de position Coucou à tous les Nélachu, les Nélakers, les Nélala. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'année, en tout cas. Meilleure vœu et bonne année 2023. Dans quelques heures à tout, côté à 2024. En tout cas, je pense que et vous allez peut-être avant-dernière, toute dernière vidéo, on ne sait pas, parce que alors, suivez Mama Congo. On se retrouve seulement à la fin pour conclure. Suivez. Responsable, on ne peut pas gérer les problèmes comme ça. On ne peut pas. Bino warrior. Moi je parle aux warriors au bazaba humain. Grâce à ça Bino mabe oui, mais mabe grâce à ça Bino et kokite et comme ça bien à niveau que beaucoup ya. Bobi maba insensé na miswa batu. Bobi maba violent na miswa batu. Botela kaka directeur na bino asali publication atie machette. Abi warrior bokata grâce azui machette atie. Ça c'est digne d'un directeur de marketing. Kotia machette dans bokata ye. Boza sur penza que sur ezaki pa ba adversaire. Bonga bo réfléchir boy. Bonga bo ba keza bien. Ce qui directeur, il y a marketing, il y a faire, ou il y a aucun c'est moussousou, moutessa qui publication à bongo. Ne dites pas seulement oui parce que c'est vous. Et ça vie à moutou. Elle vous a fait du mal. Elle a déconné, oui. Mais un papa responsable comme Eddie Badiata, un directeur, il y a marketing, un ça la publication, a tinda batou, bokataye à la barre. Déjà, un directeur ne s'exprime pas comme ça. Moutou bobenga directeur, azo s'exprimer terre à terre. Alors ça la publication, il y a ba mots, il y a terre à terre, il y a ba mots violents bongo. Allez, moi si n'avez pas yé l'issou na sorti, aye ko sous-attendre que bolie cop na ambassade. Bozui ba rendez-vous te parce qu'il n'y avait pas de rendez-vous, mais comme moi que les cas qui naissent, on permettait qui que bazwa batouana vite fait. Wana de 1. De 2 lisusu, aye kolobake, bino mutubo senga ki baya na batouana nyoso. Eza biroté. C'est-à-dire que bureau zwaka décision selon bino ba warrior. Donc so bino ba warrior bolobi A, bureau salemi A. So bolobi B, bureau salemi. Donc c'est-à-dire que batou ba voyajaka na F victime pour ba warrior ba décider. Il fallait qu'ils vont décider que balongwa poto ba kende Côte d'Ivoire. Il faut bon décider pepo na bango, bon décider que ba ya poto. Bon décider ba ya poto oui. Mais tant au concert et na Côte d'Ivoire. Bon mais bon décider bango tout aller. Bon kende Côte d'Ivoire. Bazana ba visa. Concert et le moins Côte d'Ivoire et Cameroun. Allez, bon landa na Cameroun. Ba bimisi penza équipe ya Fali faible. Je vous dis la vérité. Ba bimisi équipe ya Fali otobano kumisa.
Moi, je suis une personne, je me bats pour Fer et je me bats aussi pour Fally. Je suis contre Fer et je suis aussi contre Fally. Mais quand il faut se battre, parce que tant que nous Gauloise, Warrior, n'oubliez pas. Quand on a insulté Fally na Côte d'Ivoire, na Cameroun, je me suis battu na réseaux sociaux awa. Il y avait pas battu na bino ba ya poto. Ba biso ba vidéo na biso eza otozo swana na ba Camerounais ope ba yebani. Bino boyebi étoile tribienne. Boyebiso azana combien d'abonnés? Boyebiso ba vidéo n'était à mandeni. To kote na bango guerre. To mona batu na bino o ba na voyage ité. To sala guerre y a plus de 7 mois. Biso na ba YouTube na ba Facebook. Na ba team mususu. To kota ba binemi mususu to ebali mutu na makolote. On était là. Mais quand il faut critiquer, je critique aussi. Quand il faut critiquer, je critique aussi. Donc, ceux qui les camboués ya bien à koloba tokoloba. Ceux qui les ma bête ya koloba tokoloba. Tout ça, bon, biso ça la bas sentiment te que pour moi biso poto. Biso to linga kaya sentiment te. To linga kaya intérêt te, pardon. To linga kaya sentiment parce que on aime la personne. On aime la personne. Biso eza intérêt te ko botia biso boy non. Bon mona ndenga na fingama. Bon mona ndenga na fingama. Bon se belé abo yebi ba gato mema na YouTube. Bon encourage biso on a bi ba vrai warrior eza bino. Tant mona loko eza mabe fo motele melango. Bureau ezo kende na ba bureau eza ya kokabwana. Bureau eza di ke oh mutu nanga na kotisiye. Oh mutu nanga na protéger ye. Oh mutu nanga bureau kotambola bongo te. Faille ya bureau ebimi di banda na miso abatu. Faille ya bureau ebimi na miso abatu. Siko bino ba golo bo tsaka sentiment. Kata ye à la barre. Bolinga boye bate siko ya kei. Mais problème est qu'on continue. Siko nan mutaza cause. Bozo sepela bazo finge la bino batu. Ok, moi je vais bien. Neti nga so mutafingi bakuli. Noloba oui po bakuli patika ka life na eba finga Fally. Neti pona nga sinja finga mi ofele pona bakuli. Pourtant bakuli ozotika ba finga Fally ba finga nana. C'est tout à fait normal. Jean-Robert na Cindy ba ofinga ma. Pourtant Cindy aza moi si ma bête. Cindy yembaka ma bête. Mais afinga mi pona bakuli. Nana yembaka na ete mais afinga maka. Nana za na starte mais afinga maka. So à qui la faute? Bon trouvango normal. Donc il faut mutu na mutu balongola ba bata mafinga. Nga monaka ezaka na Congo mutu to monake, il faut mutu moko ya mafinga za la quelque part. Il y a que au Congo qu'on voit ça. Il y a que au Congo. Tout le monde ba américain, ba zapena ba fano balinga bango, ba pena ba fano balinga bango te, ba pena ba porte-parole. À quel moment mutu a réussi ça pour ba fingele bato? Est-ce que ma finga ya Fally na RDC et kendati Cameroun et kendati Côte d'Ivoire et kendati États-Unis et si ba yamba Fally quelque part en France, ba français ba c'est que ba congolais ba finga kio? Non. Est-ce que comme maté a Fally eza pona ba finga na biso ba congolais, ba débat na biso ba terre à terre oyo? Non. Si ko luka ko ya ko se justifier et bibisa makamususu bizarre. Trop ezala na mon ambassade. Mais si ko na minito maloba oya nana, muta ko ki ko interpréter ndenga lingi. Pour déjà modèle bozuli ba visa. Ba tebele déjà ba komaki moi ko ya na bango na poto déranger ngate parce que je suis parmi bateau ba défendre bango de ba poto. Je suis parmi bateau. Ngako tuna posta ki na mania. Po na yoka ki o mania pas zoya na poster na sepeli na TikTok na nga bomona na saki na monter mania tout c'est tout na bi mania pas zoya. Même temps Jaël ayaki, j'ai aimé, j'ai défendu Jaël. Nga zaka juste te. Nazande mutaba sentiment te. Likambu so eza oui na lobi oui, so eza non na lobi non. Moi je suis comme ça. Sko bino boye na dossier mo botika batu ba longolango to longolango te. Bino boleki, mais biso to tika dika asika bino botika e biso. Bino boke Côte d'Ivoire boke Cameroun, mais bo bimisi mukinza bino boke biso to ka solo nango. Tozo ka solo to lobelango. So boninga to ka solo wana te fa pa ko bimisa mukinza wana.
Il ne fallait pas qu'on bimisa Mukinza wana. Il fallait qu'il me traite en donc pour na bino sko ba tout soit comme loba grâce à Zana Zemi grâce boy na pardon à grâce pe boboy na pardon pe à grâce on écoute tout le monde dit mata pardon à grâce pour qu'on passe à autre chose et comme il pardon à hypocrisie pardon à boy bandeko kaka bino moko o pardon et libéraka moi na bata sali geste à poster boza pe na maman na bino Chantal Bomolo na pesi mbote sikaza na comprendre ka maman yangote 3 arènes na pe beti awa maman ngo pa yete baku na kanisa ki aza pena ba warrior o pena to komo na 3 arènes na wana 3 arènes leki maman ngo pe amonanité mais ye apupolaka na bato baza na kati na bato baza na bino ayebi ko tia na CT elle aime Fally oui mais vous contrôlez pas. Vous contrôlez pas. Bino ata ba propre batu na bino basali mabe bo sacrifier bango. Ata ba propre batu na bino basali mabe bo beta ngo kuzute. Bo beta ngo kuzute. Boka ko bimisa. Bozo sisa batu na posa. Bato msusu bazali banda. Bozo susu posa ko pusa na te babi. Kuna te pardon. Non na mona teke neti na minito bo bunda bino na bino bozo pupola bomolo aye kote me la susu pardon ya grâce atemeli pardon ya grâce est-ce que kosenga pardon alobi ke bozongisa ye mais pardon ezake kimia asengi na mwasi na bino pardon boboyi asengi numéro 1 na bino pardon boboyi abanaki nanu na comment ça s'appelle abanaki nanu na ndo na biso o nani demeure ko pupola demeure na ndenge moko boy mais pourtant ko linga mutu na demeure na bomolo bo linga bomolo pona mafinga mais so ba penda mutu avanté Fally mais demeure aza mieux placé ya ba argument ya makamunyoso est-ce que bomolo penda ko kiba ko tie pe na plateau parle pour Fally. Mais elle a que des insanités. Vous trouvez ça normal à son âge? Vous avez quelqu'un chez vous à son âge qui parle de bêtises comme ça? Hein? Ce qui demeure pas à qui na maîtrisité. Et il n'a qu'à chauffer déjà à partir de Awa. Demeure à peut-être après sa position il y a warrior, mais demeure elle parle de tout. Demeure elle parle de tout, mais préférence na ye eza Fally, mais elle parle de tout na chaîne na ye. Aza pe muta belle vue. À ça la analyse il y a tout, mais ma kama musique qui préférence na ye à ses pour chacun na ye pour na Fally. Elle a sa façon à elle de s'exprimer. Elle a sa façon. Donc bino côté na bino bata français ba opposer bino problème. Ngana bika ke faire mtaebi français té. Même grâce à l'obaki, la femme là, et c'est pas si binoté. Français a demain un peu et pose à bomolo problème. Elle a du mal à se faire comprendre. Car elle pas na bino moko. Elle a du mal à se faire comprendre. Ngana bi ke bata faire mtuba na poème français. Lelo na comprendre pe ke batu pe ya Fally ya F victime pe baza pe na problème ya français. Donc bino il faut que batu lokola batu bayaka ya maman na bino ya tata na bino nde bozo sepia na bango. Mais ça ne fait pas carrière ya artiste. Ça ne fait pas. Toi matin moi bandeko. Boko misusu boy. Bonjour royalement. Bonjour. Bonjour madame. En fait, ngana bengi kapona ebisa ba congolais boye. Balanda na bango mwasi à ceux qui dit badi atate parce qu'elle est en train de manipuler la population. Makambo alobi wana c'est même pas vrai. Et puis je me demande pourquoi mobile na ya commis yé pas ya bimi na média pour aloba. Pourquoi ils se prennent pour qui en tant que banane? Batika mwana batu grâce tranquille. Pe batika Fally kimia. Bibima bima biloba loba ça vaut pas la peine. Ils ont dénigré bango yeso pa bango. Discours na enyo sur le biwana
c'est juste des manipulations. Elle est en train de manipuler la population congolaise. Moutunion soit zomaye les bayo kabangote. Et puis dans peu de temps, bango pe bako benga na bango na fali. Ba kanisate ba otika wana libera. Ba perdre place na bato mususu ba okamba fali. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Bandeko, ici, quand on parle français, on ne parle pas de tout le monde. Nazo ba ke demeure, elle a du mal à se faire comprendre. Tobite ke bato baby kota la baby ko ba français te. Bolo bana biso makam, bolo biso makam to lobite. Allô, bonjour. Allô, bonjour maman Becky. Allô. Bonjour. Bonjour maman. Tenga nazo benga depuis Congo Brazza. Ona makambo nazo yoka oyo. Mbote ezo sala kitoko te. Ya Brazza. Mbote. Ezo sala kitoko te. Ngape ndenge olobaki ke ngape na Warion te na Gauloise te, mais na suivre bango tout. Mais makambo ezo leka boye ya bien te. Fali makambo sala makambo kitoko. Mais après à la fin, bazo boudé que makambo ezo makili kili vraiment ezo sepesate. Biso petango to landa bino de loin ezo sala bien te. Batamita mabe baza tellement na kati, balingi moto asala boyete, balingi moto asala bango na bango kaka ba confie. Nga une fois na yokaki nani Manique de John makambo passeport wana ka kotsa iye apesa ki ka passeport nga na yokaki ndenge wana badil na ye badir na ye na notre na réseaux sociaux ki apesa ki ka passeport akenda ki kuna te makambo ba empreinte wana yokaki na liboso wana iye apesa ki ka passeport wana doit ki visa je sais pas il y a 3 ans quelque chose comme ça. Donc, on a un débat que net yana maman moko aleka non papa moko aleka ki awa lobi que ba pesa ka visa collectif. Wana c'est vrai. Parfois on na cadre mosala ito ko pesa bino visa collectif. Ça se fait. Maintenant ya ba manike wana bango tout wana groupe wana ekenaki wana ngata quand j'ai appris na monoko manike ki a pesa ki ka passeport ça veut dire que ndinga lobaki ça veut dire à ça qui va empreinte automatiquement on n'a pas mis des empreintes. Donc ndenge kaka mama wana yiko lobaki ya cop mais cop ngo pe boko ya ko loba cop en public boyete ya bien te wana pe bazo bébé sama solo ya bien te ba exposer que cop te que kaka c'est pas ba cop ba yebani ba sali boy wana ba lobela kango te so ki aza vraiment warion akoya ko loba bongo te ya bien te pour na président na bango so ki c'est pas président na bango wana ya bien te ba loba bongo te. Merci beaucoup, maman. Merci, tout, hein. Merci. Bandeko nanga, ba musicien et belé baya voyage. Ba mema ba musicien. Il y a des choses, on n'a pas besoin de le savoir. Ba warrior, c'est vous qui êtes les vrais fans de Fali. Sachez-le que toute personne qui est à côté d'une personne, ils ont pas d'intérêt. Bino boza bino kota Fali te. Bino intérêt na bino pas Fali. Vous aimez sa musique. Vous aimez sa personne, vous aimez sa famille. Vous le défendez, vous défendez sa musique. Voilà votre intérêt à vous. Votre intérêt, ce n'est pas que lobby fallait commissaire Boye, lobby fallait Mathieu na podium, lobby fallait Mémon na poto, ou à Mémon na États-Unis, ou à Salé Lobwe. Vous n'avez pas d'intérêt. Mais les gens au bazar na bureau, na bateau au bazar tout autour, boye ba ke bango tout, bazar n'a pas intérêt. Partout. Bango tout wana so boluki ba vidéo. Bomona bango pa Wata, bomona bango pa Jean Robert, bomona bango na Wenge, bomona bango partout, sans exception, bango tout. Mais bino oboza awawa. Sa tout bobanda kolinga Fali kobanda quartier latin. Bolinga e depuis quartier latin. Bon zwana e depuis quartier latin. Bon accompagner kobanda album na liboso, si lelo na formule 7. Bon banda na droit chemin ti lelo bozani na formule 7 batu mususu na droit chemin bazalate na balbum mususu bazalate baeka kobima na formule 7 ba mi benga mi ba warrior ko le kabino ba mi benga mi ke ba defenda ka Fali ko le kabino ke bango balinga Fali ko le kabino mais na balbum mususu bazalate
boye kokuta bango ka na formule 7 bamisu pe babandaka droit chemin bake bakimi na bango bake na bango koluka kote mususu me bino botikala kaka bota siko ndenge bureau wana ezokende botala ndenge makambo ezokende bosuka nango wapi bopuenta baninga ebele misapi lelo misapi siko eza pa na bino tokumisa bino biro na bino basule kauka batu boye tozo comprendre ke na ba biro nyonso ba fa ezalaka mais biro faut koyeba ko protéger mutu so mutu akomi sou bien omoni butu nyonso tout même président de la république soit akomi sou bien protégé te a changeaka so kaza sou d'accord na batu wana te a changeaka Tant makamba grâce yaki ngana obetela bino sete. Tant makamba grâce yaki bato ba réceptionnaki makamba grâce bazalaki na monopole ya ko arrêter yango. Mais ba arrêtaki yango te. Maintenant il faut savoir nani mutu azaki na bureau oya yebaki makambo ya grâce atiki ba bimisa yango. C'est la question que vous devez vous poser. Biso tozana bino kaka. Nani mutayeba kiango mais a continuer ke botia moto bo pelisa moto comme ça ba bengane bien nani wana po batu wana baza capable lobi so bangi ba bengana pe mutu mususu ba koyaka ka susu na scandale na kombo ya Fali Warrior fongola matoi Warrior aweza analyse ya solo ya 100 parti pris ya 100 parti pris pour na bunda pe côté na bino na bunda pe kota wera to na change ka nga na change ba veste soki mukwana ezali kamba fere fo na côte la fere na ota veste fere na ebisi ba warrior bolongwa nga to na ko défendre fere na finga nga ba warrior te to na ko défendre Fali na finga nga ba golwa te nga na tsaka ne veste mukwana so esengi na tsa veste ba gauloise na lati gauloise na ina défendre pour na linga fere na musique à faire na la personne de faire donc ceux qui m'a bien moko yé oui na intérêt mais intérêt na nga pona yo ka musique ne na ndaku na nga intérêt na nga pona apprécier ke ndenge mo pe na Fali ton na tsaka pe veste pe na défendre Fali ba te belé pe bazala te ba te belé pe na combat wana pe ba kota te biso zaki ya tous les jours sans cesse. Vous en comprenez? Nga siko na lingi kana comme Sabino ke pour se reproduire te pour bango na bango ba komi ko luka poste nana rotika nana okende lelo balongo li grâce lobi to bolinga balongo la mutu mususu scandale nini koya lisusu na kombo Fali na kombo Nana siko il faut se poser ma question nani mutaza na bureau ayeba ki scandale oyo à mettre en fente pour muta bureau il faut qu'on y fouati abanga ye bureau soke lobby il faut qu'on y fouati tant bango bazu écho ya makambu ya grâce bakoko kenango cc babomi yango po komba Fali mtezala kiwana na kombo ya mama bana na ye ko salir Fali za ko salir Nana bweba osala nettoyage beaucoup misaka pona plaisir te bonga te boza ba fanatique ya bazoba bolinga te boza ba fanatique azoba po ngai so na zui dossier moye na bureau boy na bike dossier oyo ekosopa mutu nanga na kobomba ngo na kobomba yango bane ko ngana zosa na Aldi collègue moko a commis assistant a remplacé assistant chef na biso azala kité assistant pas azala kité sko ba tieye na place assistant asali commande mabe asali ba commande belé to réceptionner ba camion ya livraison ba palette ya ba frites ya banini bandeko to tondisi ba frigo obomona ba congélateur wana obomona na ba Aldi wana côté ba tchaka ba nini congelé tout ça to tondisi tina ba réserve na biso to se retrouver na ba palette libanda soke tika libongo lobe ko beba to kola lisango bongo te na moins 1 za ba chambre froide ezaka 0 na moins 1 côté to tchaka ba fromage na ba beurre na ba nini na côté to tchaka ba glace na ba nini
place ya lisu te ba palais to matisi ba carton likolo. Il faut to couvrir collègue wana po soke me mati likolo bandeko to ngana sala te mukolo wana abenganga nadia so yete na kufi. Aïbende basala comment au fait un sali commande à se tromper ba zéro le kaki na ba chiffre le kaki commande ye bandeko ngana ya vu que ngana travaille à côté à chef na biso na ibinde le kaka mama to komo benga ba aldi mususu to bandi non ko benga aldi ya blanc menil bobi to bi fo bozu la biso moi quelques biloko il faut ba palette kende bozu la biso palette nombre boy to benga ti na ba aldi o eza misika ba côté wana bwe to bandi ko pesa bango biloko to bandi ko pesa biloko ekende poto libérer to kabiso nyonso tu na pourtant biso faut na biso te mais tellement eza équipe to toka wana po nozwa solution sko po biloko wana pe kende ba palette ne kende il faut ko benga pe ba camion. Il faut que benga lisusu ba camion ba livreur po boke na ba palette ndenge nini eza biloko fo ikene na magasin mususu faut ko bandasko ko sala commande ngana bisenga bi il faut ko yeba to bengi na chef na biso alikolo ya o ya biso a magasin azaki ne na ndaku na re maladie yesu ko amesana na bato ba na ba livreur de ba livreur ba ya kawana bazona ka ba numéro pour ceux qui bongote il faut le kana bureau ce biso to ki na poser le kana bureau te ke biso moto boma moto chef na biso a partir en ndaku bo benga numéro boy bo benga boy to bandi ko commander ba camion Nazo sabino ti ba palette to kaboli na ba aldi mususu to komi peke aldi o to pese bango bwe et c'est le la bango bazaki na ngote biso zaki na ngo surprise to pesi bango to bomi moto parce que comment ça se fait que biso na F victime bokoki ko boma moto ya salité o elati fali poupate bozo sepe la paix to démanteler hein to zui mutoyo ayaki pasa la fali mabe bokomi ko créer na ba problème bokoti sina Jean Robert na makambu na bino nyoso wana po bima danger po mona ke bino mtu bokangi infiltré bakanga infiltré ngoboy ata film ya commande ya nani oyoyo ma femme botala te hein film muto ma femme botala te boza bureau ya ndenge nini pona mutu moko pona grâce bo sopi fali pona grâce bo sopi nana mais bon après bozo ko bake grâce muta sopi nana mais bino ata film à Colombo merci ma femme film à Colombo ndenga sala ka banquette enquête ngo bo sali eza ya libanda mais ça kaka komba fali seconde bazo bake grâce à ça na zema fali bozo sepela nde bazo bana grâce sangisa bana bozo sepela po boluka bongo bokanisi ezo sopa grâce bokanisi bimisi grâce mabe mais au contraire bino ne bobimi bureau moko faillible bobimi bureau moko ya mabe bobimi bureau moko bolakisi biso ke boza incapable lelo soki likambo afali ye e ko bima na facilité ngana ko beta bino ka sete na bureau na bino toko kota 2024 ngaka na bureau na bino ngaka na bureau pona nga fali aza mal entouré po bokoki mwe loko ya mukie bokoki ko bomba yango te mwe loko ya mukie bokoki ko bomba yango te siko ngana eka kotalisa bino bureau bato baza faible côté ya ferre faire akota boloko na kobando te makaka wana faire akota boloko bobi combien de bateaux ngana yebi ke ba bata ferre tozwe eloko te bokasa nini ke bato balobela ferre te po faire alinga makate te ete ke tolobela ferre te po alinga makate ou po azana succès te ou po azana makambu te po babombaka likamba bweso yaki pa ferre bako bwaka ngo bako linga te ebimela wapi bino kaka lisolo yaki kobima pa neneya comment ça fait que neneya azako courant na makamu na bino tout ce qu'on faut tout na neneya nani mutu aza na bureau apesa koba information neneya ou makamu neneya lobakeza lokuta
Mais comment ça se fait que ma camion se outana est victime? Nene a afana na cagnotte azo poupola bino. Cagnotte aza pire nene ya. Cagnotte mutape sa président na bino. Ape sa fali na bino kombo ya tantine Fanny. Azaka mutu. Donc ça dit que ce qui li kambu ya cagnotte ye na 10 heures. Avant ye moko ya. Nene a ye ko défendre ye na 10 heures 1 minute. Nene ya ye. Nene aza mutu na bino te. Aza muta cagnotte. Ba loka ensemble. Lia kindoki ensemble. Comment ça se fait que bino makam na bino to ezara pa nene ya? Comment ça se fait? Nanyango mutu aza pembe na bino oya bimisa bol e aka grâce. Sko grâce à longwe tota sko so nene ya abandulo basu makam na bino ndeni. Tota sko ne bolongoli grâce so ki bureau na bino comme grâce mutaza infiltré. Grâce mutaza ki traître. Yem ta yaki na poison pour aboma toboy siko yazate yesiko azate. Comment bureau bozo bake ba rendez-vous ezala kite? Comment muto za pembeni ya directeur wako bimana discours abendana boduga? Comment ça se fait? Comment ça se fait? On n'est pas obligé de savoir que ba rendez-vous ezala kite. Ozo sous-entendre quoi? Ba rendez-vous ezala kite mais bureau sali nécessaire, bureau fouti batumbongo, bureau lié crop, po bazo ba rendez-vous, po bo kende interview, po bo kende boy. Ozo sous-entendre ngo boindeni. Ba question monsieur ezal loufunu boyoki. Nango répondre bino. Encore deux ba tuto kabani na tiki bino, bo kende lia ba soso bolambaki, bo kende lia ba makemba bokalingaki. Voilà, bolandi mama Congo. Boyebi que makambu nyonso te ezalaka makambu ya négligé to ya kozongo na ba sens toujours négatif et non. Ya na makambu susu boyoki pe boye. Bozongo pe na considération. Ezana makambu belé mama Congo alobi neti exemple apesi wana lobi ya musala na bango nde ba couvraki camarade na bango. Ezana makambu susu muninga sali mabe. Boyebi ke bobenga na ye mais pour protéger ce ko oya likolo na bino oya futa bino oya pesa bino oya sala ke bo vivre na ba famille na bino bo couvrir ango pour na réputation ya ye muto bo couvrir te ya muto azo futa bino ya société ba Kongo azara maman moko intelligente analyse vraiment très kitoko abaclété. Je pense que nous sommes négligés parce que quand mama Congo na yo kakaya sala ba analyse belé za la kota ferré za la kota fali en tout cas zaka lokwanga pas de position. Sinon tu tombé ça musala. Je ne suis pas warrior, je ne suis pas Kofifil, je ne suis pas Gaulois, je ne suis rien qu'une simple analyste. Mais c'est bon Rolanda peut conseiller à mama Congo et vous allez bien parce que ma problème est silité. Fali peut succès silité. Aza star mondial. Succès kozala makame ozala il faut ce qu'on par rapport à berero et leki sikolo koye bandeni bola tango pour bo corriger prochainement ba critique et serva biso pe na ba leso e belé en tant que bateau toujours travailler na bateau baza public et ça très important pour la tout se construire toujours à côté négatif té toujours rappeler ma bola mo eloko na et produire c'est au côté un peu ba conseil juste besoin en pratique. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur cette chaîne. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Bonne année à tous les Nela Chou. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ferai un message pour mes Nela Chou. Je crois que ça va entrer demain. Vous allez attendre ça demain. Je crois que ça à minuit, mais je viendrai quand même pour vous. Vous avez été nombreux à me soutenir dans le monde difficile, des moments de joie. Je vous suis également reconnaissant. Bisous, bisous à vous. Que Dieu vous bénisse. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.